Lisoto kobete la yo sikabwe et salami na Lubumbashi ou en temps chitoko mi la mingité au monde tous en ndaku les tanto bima bino to betama di solo oyo betama kakande ngona pona toko cha moi quelque chose le week-end et sengi na yo oyoka Patricia Abeli Liboma pona mobali na ye aisa ki ye azonga na lupa na bango journée moko kaka comme ça aya lobby Patricia likolo ya joua akanisa ki lokola mobali na ye atindi azonga na ndaku po abima na makamu na ndaku ya bango Patricia na mwana mobali oyo bazali na bana misatu bana wana moko azali na 22 ans moko azali na 15 ans muso azali bongo na 10 ans bana ne so misatu wana Patricia na mobali na ye batinda bango na poto bakenda kotanga patante na mopo mobali ya Patricia azali na mbongo ebele ya kosakana te bino batu bolingaka mibali ya mbongo azalaka ndenge ni mobali ya bien azalaka ndenge nini yango lisoto kobetela yo lelo awa mbote bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyonso tubozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pas te kuta na kapona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko ebingai merci kasi soki baliboso yo omona biso yebake komona ngai ezalaka fiston pelende babenga kabiso pe tata ya sedeke to kutani lelo awa pona kosola mwa muke kaka likambo oyo eleki bongo na Lubumbashi ou en Tanchi et pas wapi ndeko Patricia Elenge Mwasi Abeli Bongo Liboma. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous trouvons que papa fiston. Et ça l'histoire vraie et ça m'a Lubumbashi Kabe. Ba voisin abisso. To benga kaye maman Patricia. Asa une dame il y a 45 ans. 45 ans boy. Kasi akola ki na 40 bon ayaka mwana muke banda basomba lupango avait dit hier mobile na fana lupango banda kana zalaka ye moko tindenga ya to mona. Ndenga boti ba na so misatu wana bangone so bagana na poto mobile zalaki na mbongo kusakana te batu ba suspectaka mbongo ya mobile zalaka nini dépense zalaki jeune garçon zalaki na mbongo ti akoma mukolo azambi na batrack na yeke ndaka Zambie et yaka bongo Kinshasa et que na komema basaka masangu et yaka na Lubumbashi azana mbongo kusakana te kombo to koloba te bouche be kasi tangu makambo salami déjà Mpoase bimaka po ba mama famille ya Patricia ba ekoloba yango to yebi makambo ndenge ezalaka. Qu'est-ce qui s'est passé? Patricia Abeli Liboma po nini wana mama ya Patricia yemoko ali ko expliquer que mobali ya Patricia nde mutu abetela ki nde mwana. Qu'est-ce qui s'est passé? Patricia fala na mobali na très bien fala na mobali na normal. Condition moko ezalaka te est-ce que soki ovai na mobali et que mobali azali na kisi yo koyeba ke mobali azalaka na kisi okoyeba to koyeba te ngape na yebi na ngai te po biso ezalaka non mobali yebi yo kota na ba chambre nyonso tout mais chambre oyo okota te wala peut-être okoyeba ke mobali na ngasa na bichebe soko ba pekisa eloko moko te okomona kaka normal Patricia pe ezalaka normal kasi jour moko boye wana mobali ya partem tabeti la famille ya Patricia jour moko boye mobali ya Patricia après avoir retinda bana poto afana kaka bango mbaye na mwasi na ye Patricia na mbali na ye bana misatu bakenda poto bakenda kotanga kuna basana deux domestiques moko ya kasali 2 semaines accueilli muso a passé 2 semaines à fin du mois ba futa bango salaire ndenge moko il y avait un jour na tongo kaka boye mobali ya Patricia a yebisi domestique ya kiwana bino mama yo fozonga déjà na ba 15 heures en principe domestique ala la kuna 2 semaines ay ko zonga mais yebisi yeno zonga lelo pa na bino oya lobi parce que lelo nazo yoka lokola na sala bino ba domestique awate zonga na yo apesi na bonga transport na mo extra talaka mwana musala ya musala ko balini azongi pa na bango na kamalondo azongi tangu mwana musala ko azongi et quand il va 16h moko boy mobali ya Patricia ebisi Patricia chérie en tout cas lelo na mwa lokola nazalanga moko kene non pas parent na yo ba parent ba fanda na abenga ngonini na Bel Air na Bel Air kene non pas parent na yo comme ça okoya lobi na tongo moi si amoni yango drôle Patricia amoni yango drôle na kende pas parent na biso ndenge na bité chérie en tout cas na on dirait lelo il faut nazala kaka ngai moko est-ce que
avec tout le plaisir, tout l'amour que nous n'avons pas dans yo. Moi, ça dit ok, non pas d'habitude, quel est pas d'habitude le lot comme ça oya. Ce qu'on ne pas d'habitude, à proposer un bongo non, fou que nous attend à Caravia. Oui, puis Caravia hôtel. Léo là na Caravia, na za nga moko na ndaku awa comme ça oya lobby. Patricia Zoua elle kakande lote yo yo. Abi jamais. Nga la fa na ndaku nanga 20 ans ngoyo na za ka ndaku e sanga le la libanda bo. Asa opérateur te ça normal, mobile ebisi ka ndengo wana. Or peut-être ceux qui mobile afungola ka ba vérité mususu. Patricia allait apprécier mais toute vérité aussi n'est pas bon à dire. Mais Patricia, si on a dit que tu as boule, encore boule, mais oh, maintenant un type oyo, tout ça connaît très bien. Alors, bah, jamais, on a la coûté, mais le loïboy, tu peux être là tout ça, mais c'est très difficile hein, pour la tout ça. Or, bon, bah, il peut falloir à Fungola qui était pour aller peut-être, ma condition, et c'est là qui n'est pas. Patricia Boy Kokine. Mobile a insisté, tant que tu vas 18 ans, non, moi je peux même te raccompagner. Na qui dans Carave Hotel, na tiki okunama, na ifana zonga awa na ndaku rapide. Pour la lingité aux ala awa, moi je ne comprenais pas. Ermogo, moi je fais rappeler boule salaka, mais boule salité. Moi c'est à boy coquine. Moi c'est à boy coquine. Ça va? Tout le monde mobile à Patricia, ya, tout le monde à Patricia pour appeler ce comme Patricia. Est-ce que commis? Tu vas mettre solo dans ma réserve, et ça dit solo ya ba tu muta pesi, et ça dit voisine. Soit qui te mettre solo na yo, au monde que ça dit à famille na bino et que aux la version qui toko pour la di bombe à Patricia, tu peux venir te kozonga pour te rectifier ngo. Biso fonctionne en dengwana. Est-ce que commis? Voilà, c'est que bien. Ça va? Tout le monde Patricia boy ko kende. On va na épée moi fungola épée et ça ça va pour mes athées. Kasi plus tard mobile ouais si parti Patricia ok pour me até er to la ka na ba 20h wana yo kota na na chambre joindre sur la chambre mais ko bima na salon té s'il te plaît. Donc on a vite compris que mobile ya Patricia c'est comme si ça qui est à droite à Koloba. Ce qui va se passer c'est ce qui est normal. On peut voir ça à l'œil nu non mais Patricia Peroki na habité na kati ya Patricia peut-être passer à boye ko ke de la Caravia Hotel à kanza ki lokola mobile na ye aboyi alingi peut-être aya moi si mususu nandaku pour y aller à l'hôtel atayo moko pe Patricia tango kozonga normal peut-être ko landa émission oyo est-ce que mobile alinga tromper yo akoya na moi si nandaku vous assure est-ce que tu n'as pas voulu raisonner ataba kamu ya moi cité au boulot que tellement comme souté na yebi qui très difficile pour vendre na yebi le lo la nandaku c'est très difficile au condamner au thème mais il fallait qu'on voit quand même tango comme nandaku mobile a pesi condition yo na limité na lingité au dans la salon à partir à 20h ti lobby. Parce que d'accord. Boye bien ngone zalaka soko yebisi mutu ko ça eloko oté. C'est comme ça tindé ça là. Et ça rende nini? C'est comme ça solo ya secret. Na zebi saka yo ko ça mutu te on dirait bisi kende ko loba. E ngo za rende ngwa. Ana soko oleka oboni kuna ba matière fécale les ali. Donc misu eta la kaka isika ba kamema bezalité. Est-ce que komi c'est que bien. Patricia paie à son ordinateur, na yé téléphone, iPhone à côté na chambre, console, nous sommes tous des ngwana. Mon pas l'article na salon. Mon pas l'article na salon. Ce qui Patricia yoka ki nini. Ce qui nini, on ne sait pas. On ne sait pas. Na tongo boye, mon pas lipe, a bongabi na tongo esili, alati ake musala. Tango ba la ke musala. Aïe kozonga na ba 16h akuti moi na Patricia to Patricia to afungol ka mobali na porte batana ndeka elogi boy Patricia mutu epete boye bi yango soki liboye bandi e bana na mulunge yo ka mtando kata forme soki moi ça na perique alongoli perique et ça na mulunge Patricia longoli perique akati forme doki abandi ko sekaseka liboma so banzungu panza babe azo ko beta télévision doki liboma e bandi oh mbala moko mobali ya Patsabi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vite compris que Patricia va être à mon aki makambu oyo et salemaki. Il n'avait pas le choix. Moi épée aloba ezate. Mobali ya salinini a bengi ba parents ba bokilo. En tout cas maman papa boya na yena kuti awa Patricia na moi Patricia a beli liboma nanda que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, papa, yo fa na moi sina yo. 20 ans ngoyo
Moi, ça m'appelle Liboma. Yo, oye, bate, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il dit, maman, en tout cas, n'a évité, parce que Liboma, n'engeni. Yangwana, boira, kokate, na saga, nga, mona domestique, na fa, na moi, c'est Liboma, boy, moi, été. Bon, jouana, nous, Patricia, bon, kenenaye, et puis, bon, sungaye. Et alors, on va kinele, moi, na bina, Liboma, nanda, na évité. Na bala, qui moi, c'est Liboma, na retire, moi, c'est Liboma, bon, kenenaye. Bah, parents, bah, si Patricia, bah, na Patricia, na belle. Vous voyez, les parents africains, ndenge basalaka, bamoni yango, maman pa ndiko lobati, papa ndiko ko saka, mwana ngaya kilibala, asala ki bien, aboti bana bakoko, et konso, boton sala ngaya liboma, maman lobi, qu'est-ce qui ne va pas? Papa vandinia, papa Patricia vande abino, likam oyo, tokotika yango boyeti. Il faut to kende kotala. Bah, je Patricia, vous voyez, bika ba tumusuba lingara, koyeba makamumba que se passe. Machin, quand on est à la carte, Patricia, Kenaye et pas ya Nganga. Tant que vous pas Nganga, quelque part, nous allons dire, Nganga bandi comme ça la biche, quand on est à la carte, la moni boy, Nganga si va boy. Moi, la bino au Patricia, a moni makambu oyo, a monana nouté. C'est fort possible. Voilà, c'est fort possible. A moni makambu oyo amona te mobali na ine amona awa mobali azali mutu oyo azalaka na mbongo ya normalité na moni awa bazalaki na réunion nzoka jour wana mobali ya Patricia abanesa Patricia ala na ndaku te po réunion maki briske ke bakosala réunion na ndaku ya mobali wana nzoka mobali ya Patricia na butu asa soki na tangi komba compagnie wana mboge kufi Patricia na ba 0 heure ba 1 heure ayokaki makela batu ba oloba na salon batu baso ko lia ba osolo la réunion ya ko lia ko mela ba osolo aoki yango bien te donc wanga ngomdesa wango Patricia fungola ki salon tango afungoli salon amoni batu na salon ba vandi likolo batu na se banyoka banguma ya batu tana kisa mbongo za kabon ngeni bakabote kona ngolo kwa basekia et ça ka solo na se mutu nguma likolo mutu ba osala réunion ba osala nzoka mobali ya Patricia adaki ko lead réunion adaki mo conduire réunion wana ba osala réunion alors Patricia tango amoni ndengo wana a bendi porte akei tango amona ki bango bamona ki yete na ki mutu bo nzoka esprit mona ki ye automatiquement na tongo tango batikalaki na ndenge esprit bamoni ke mwasi na yo amoni biso akopanza sango tolingi te apanza sango sala nyonso tu eyebana te yango omoni Patricia bakangi ye munoko babelisi ye liboma bazwi esprit na ye bakela ngo na monde wana akomi kaka ndenge wana donc eza pena difficile mpona Patricia azonga mutu normal ngai pe boye na kokate niveau oyo banganga wana bazana niveau likolo alors il faut na benga batu o baleki ngai banganga mususu webike nganga wana abenda 14 nganga mususu ba collègue o baleki baya basa la prière tangu siko esal ndengo wana mbala moko papa ya Patricia batiki Patricia kuna bato osale ba prière bazonga epai ya mobali ya Patricia papa na mama na bandeko lokola menace mwana biso topesa ki yo bien obesi liboma qu'est-ce qui s'est passé mobali ya Patricia a expliqué yango clairement papa mama ngana balaki Patricia mwasi na ngana lengaka ye mingi nazana bakambo oya ngai na koyi koloba mususu te j'avais prévenu Patricia butu ya lelo na lingi te olala awa na proposé écoute na futela hôtel na hôtel Caravia o ba yeba hôtel Caravia ko la hôtel ya 5 étoiles na Lubumbashi Caravia ko la ba grand hôtel ba hôtel ba Hilton hôtel mais ndenge siko ya marque ya Lubumbashi Wantanche Patricia Boyaki na yebi ki aboyaki pona jour oui c'est vrai nga sama kablanga ce qui peut-être na expliquer kaye na éviter de recommencer na makambo wana kana ko robate Patricia sala ki tetu na kena ti na niveau nesa Patricia OK za la kata chambre na salon ko bimate elle devait comprendre état ma femme avant nanga mi ko lebele on a bien comprendre mais elle n'a pas compris
Donc Patricia, tant que tu as la réunion, en fait, avec réunion, tant que tu as ça, ce fort possible Patricia à moni makamwa oya mona kiwa etalinga été moi je n'ai rien à dire. Na le kamakoloba te, na le kamakobakisa te. Bolwara moya parce que ngana ko contacter parce que ekoluka ngana remplacer. Alors bien en clair. Ma parent Patricia n'avait plus rien à dire. Bazongi kuna et pas un moto d'incantation pas un nganga wana. Nganga basali d'incantation, basali makambu ya ndenge na ndenge, basali obako sala. Patricia ame kikaka kozonga mukie. Ame kozonga mukie. Moi intervalle wana. Banda bakana Patricia epanga ma service sali opé 4 semaines, le coup là 1 mois. Patricia comment à niveau to atana niveau R moko. Au mona liboma isili R moko appartient à Kimi. À Kimi panganga abimi na balabala. Atambola dans la rue. Chose grave. Bâti esprit à Patricia wapi. Patricia soka liboma bimaka. Et makasi yefa bimaka. A luka kamibali. Oyo basangana kana ye makembese est-ce que komi donc batu presque belé je crois que le Kalumbashi ba moni fi moko boye elle moko une jolie dame azoko tambola na balabala donc ye et pesi le kola mokusa ye soki libome juillet il faut kaka makembese passe ya kosakana te na ebité nganga wana ayebisi bango tangu makembese sana mandengo na batu normal. Donc, tangu, ba semence éthique la kuna, ba semence wana mbala moko eto kende kuna monde des ténèbres, ale mobali na ye, ayo sana ba semence abatu wana. Yaya, yo kebaka. Okomona moi si msomoni liboma, muta liboma yo, asa moi propre. Est-ce que fier ba liboma sikate, au monde la position faiblesse, tikanga na profiter. Yaya, tangu kola na muta liboma wana, semence tan ekei. Est-ce que komi, to na ba témoignage. Pendant que bele vino yango bebi lelo. Ezali kaka te pona o baloka ki pa famille noka loka ki yo osalaki nini na yebi ke ba politicien mususu batindaka bango nezali wana pota pouvoir ke ndeko la mutaliboma ata ba pasteur okola la mutaliboma lokola pasteur ndeko wana mabekoti soki patricien comme ndeko wana batu ba yebi patricien ko sala mbawa o mona famille kangiye bazongisi ye kuna banganga wana bakosala ba incantation basale ona er moko siko na miti boye Patricia azongi moi normal bazongi sie pa na bango baza na ye mayele soki mbilinga mekoti bakomi obligé bakanga ye ba chaîne Patricia na miti oyo oui azaya ko bonga moi mukeme abongi na nukaka te tozo pesa mbela papa fisto beta lisolo oyo pona openie bandeko mususu baza na Lubumbashi wa Ntanshi er moko soki esprit à Patricia et là où qui tanga bimaka wana bimi a comme l'esprit kindumba faut passer malgré liboma soit na ndako okomona toko no a comme mama kitoko chose grave liboma ya Patricia et cause à n'importe quel moment et cause la bima qui est moké azamwa normal abimi abeta matour soki kuteli kuna Carrefour liboma akati forme allez mbala moko autre bakite to lobby yebela ka vision et pesi passe mutabengi ngai so apesi que son ami est-ce que moi ezate bon pesa numéro oyo ya apôtre Charlie Mubiala to ya prophète Chico et pas ya ba parents ba benga ye ba sambela pona Patricia parce na kati na ye ba esprit mabezali yaya yo mutolinga ka mobali ya bien na yesa kabino chaque fois yaya na pekisite mutu na ndenge na ye kolinga kate oso mobali oyo en fait eza mabete mutu na chance na ye mutu so akutana mobali asi a joa mwa katuku bianza asi a bonga mwana eza pe normal mbongo pe asolo zalaka nyoso zalaka mabete na tunaka balobaka mbongo ya kisi to kisi ya mbongo na yebaka te kisi ya mbongo to mbongo ya kisi bino balolinga mobali ya bien linga olingi mobali na yo amour sincère bozwa mbongo ensemble oyeba mbongo na bino euti wapi oyebi yango tokuti mobali déjà vandisa makambo ekokota okoyeba te otuna pe le monter yo zolera katuku bianza est-ce que komi ba exemple ezali légion il y a certaines personnes ils ne veulent pas se sacrifier croyez-vous que nenga lewa parce que mobali wana na nenga lobi wana yazela ko osana te c'est comme si soki aliki a sauvé Sikabe, molimo ya moi na ye Patricia. Oh, pour linga qui est makasi. Talaka, on va battre niveau à permettre moi staye à mon makamoate. Mais moi si mutu makasi têtu.
Alors qui m'a kelele, il fallait qu'il comprenne que mobile langa à côté ba sectité, mobile langa qu'est-ce qui ne va pas pour la napexi. Nala nanda kute na boy nala nanda ki pia isinga na chambre titongo na yo ki m'a kelele ba mama boyo kaka. Il fallait que motema fanaga titongo to après la prière to prier. Il a préféré à kutala. Ba pekisio même miso ki esprit ne benda ki Patricia. Tala passa comme liboma ya mabe oyo il faut la mibali ba semence tayo ke na rasoni et pesinga mutu ko soya ko sakanate. Tala lisolo oya mukuse. Pas visto beta lisolo o popene batu. Patricia comme liboma la Lumbashi. Etika libongo. Est-ce que Patricia atika libongo éternellement? To Patricia akobonga et puis si passe ya ko sakanate. Na éviter. Est-ce que ça qu'il faut à Patricia? Il fallait qu'il me balle la vérité. Ceux qui vont la vérité, peut-être on ne sait pas. Bon, parce que ça aussi devait comprendre. On ne sait pas. Et puis si quand et ya, ngana betika ali solo. La betika ali solo. Au moins ce auto beta on malama ko ndengo wana sans générique pardon, malama pour comprendre. Pour toi direct malama ko. Tikela so commentaire. Au moni ndenge ni ali solo. Au moni yango ndenge ni. Tala di solo ya Patricia, comment est-ce que Patricia une jolie dame? Une femme de 40 quelques années a commis liboma kakaboye. Kakaboye. Bana poto. Yaya. Banda ko ezalaka. Ba ezalaka mingi. Ah ba mon kili oyo. Bozana bana na bino. Bon, ezala ngoma bete kutina bana bagitanga na poto ta miki pona miki pe internet bana miki pe ezalaka c'est bon. Mbongo mukusa. Mbongo mukusa. D'ailleurs lupangu oyo. Famille à Patricia Vanda. Mobile nda somba yango ataba ngo à l'aise. Pour la journée moko, ceux qui partent, c'est qui n'a pas la carafe hôtel. Nous sommes les goyate. À ça qui joue, peut-être que mon bal a moi si nous chouchou. Ah, est-ce un dengoana? Moto je me rappelle. Donc mon bal soit il est sur hôtel le kuna pour y aller moi si nous chouchou. Boulou katou, les cambouté pour à mon avis on peut louche. Tant va faire mon bal le bas moté. Mais oui, tant va la chambre, fallait moi esprit et ça là et peut s'y passer. Na éviter de goper sur le solo tinalien oyo et pas la famille à Patricia ba benga apôtre Charlie Moubiala peut-être ba vous délivrance ba benga peut-être apôtre Chico ba reçoit délivrance parce que pas apôtre Chico push pray until something happen tala kwa le solo ya muke bomela que na poko le samedi ya partager le solo oyo partager bota l'appel le solo ya congolais oya kufi na zamba oyo fifia maki na zamba ya pour la voyage Afrique du Sud. Aujourd'hui, comme bon, ma papa au comité, il n'y a plus rien à Afrique du Sud, il y a pas si. Attends, mis sur mon côté. Il y a Monica, Afrique du Sud, il y a Zamba, il y a Messina, mais à Moni Miel, Afrique du Sud, à Soubinazela. Bon, tu as la permission, on va partager, partager mission. Merci à Chris Larize, on va toujours côté de la réalisation. Il y a l'assistante taillée, Winnie Larize Pelende. Merci à Claudine Larize, on va bon côté à. Il y a Régie, nous sommes tous sous la coordination de Marina Umbilaris Pelende. On se retrouve prochainement. Déjà demain, non, c'est dimanche, non? Voilà, ne ratez pas. Le soleil qui toque dimanche. Lobby dimanche, on va parler Congo Lobby dimanche. Tu peux bêter ma soleil à Congo Lobby. Tu peux bêter le soleil comment est-ce que Bande Kuba Balani, Abota Arabana, Aboti Mana Mise Kufa, Aboti Mana Koka, la Mise Kufa, Ndenge Nini. Ndenge Nini. Yaya, beaucoup ça fait expérience personnelle lobby. Voilà, vous en avez une émission à lobby, mais partagez d'abord ça. On se retrouve prochainement. Maman Marie-Josée, la première dame de Belgique. Nayokiyote, vous comprenez? C'est que bien. Zandengwana. Allez, portez-vous bien. Maman Emilène Mboma. Il y a papa Richard toujours là, au Yokanité. Et comme Bongo, vous comprenez? C'est que bien. Ça me dit le guide. Allez, chap chap. Et tchara.